Bandeko balandi radio lisanga to zokoba programme na biso ndenge na yebisaki bino tokosa su lelo ndenge boso bomisali na biso pe na kosaka programme spécial oyo toza kosala yango na Kinshasa elongo na ndeko na biso Jules Bavon Mwamba oyo tozaka na bino aza su mopaya te na radio lisanga ye aza na kati ya politique penza ya opposition ya solo na mboka République démocratique du Congo nde tokosola na yesusu lelo makambo ndenge ezoleka kuna pena ndenge azali komonela ndeko Jules Bavon mbote mbote ndeko Yesu mbote balandi nyonso ya radio lisanga mbote bana ya RDC oyo bazali na bipai na bipai ya to sepeli susu koyamba yo na pokwa ya lelo bao bazolanda biso so bongi koyeba mingi sur ndeko na biso Jules Bavon Mwamba boki otala pe na site na biso www.lisanga.nl kuna bokuta pe ba émission oyo tosaki na ye liboso pe na YouTube totiaka yango bokoki kokuta yango na radio Lisanga na kanal wana bokoyeba mingi bao pe bazolanda ye sikoyo mbala liboso boko découvrir ye pe na masolo ndenge tozobeta ndeko Jules Bavon Mwamba yebisa biso boni kuna Kinshasa elamuki ndenge nini pe po bino sikoyo kuna poko se koti biso ato ano na moi po tozana ete poko pe ingeli bino kuna ndenge nini. Merci matondi mingi mwana mboka Itenge Yezu journaliste oyo ya solo azali engagé pona bosolo pona kotatola makambo oyo ezali kosalama na mboka na ye sans parti pris et puis oyo azoluka bosolo esalama et puis alternance esalama na mboka tolamuki lelo d'abord journée moko ezalaki vraiment malili makasi malili ya elangate me malili ya bana mboka nyonso bazalaki kimia pamba te lobi na mikolo oyo ya lobi na bapokwa biso ya rassemblement topesaki deja ndingisa ya makasi mpona kotalisaka mboka ezokende na libulu mboka ezokende mabe alors tomoni ke tozalaki pe na raison ya koloba liboso ya mokonzi ya mboka lelo ya lobi mboka elamuki na malili ya makasi eloko moko te tina bapoko awa boye avec votre autorisation soko pesinga ndingisa na kota na vif ya matière mais mboka elamuki na malili après midi awa circulation eza vraiment timide batu bazokobima te batu bazaki kozela message ya malonga message ya mutuya mais déception eza makasi mwana mboka Kitenge Yesu yebisa biso nanu oyo esalamaki liboso lobi na mayangani oyo ya rassemblement po yango nde mutu ezali toloba eloko esalami liboso ya lelo mikano nini oyo etwamaki kuna na ntina nini yambo te to kota na bozindo ya mokolo mwa lelo. Merci beaucoup mwana mboka Kitenge Yesu tobandaki ba série ya réunion depuis tobandaki yango vendredi le 13 ya semaine passée autour ya président na biso ya rassemblement mwana mboka Félix Tshisekedi sololi tobongami malamu penza tozongeli lundi tobongisi masolo na biso malamu ti mwana mboka deja sta voyageaki Félix aza na mboka te aza na mikili ya poto tobongisi vraiment masolo na biso ti lobi mukolo ya misato tobimisi bombe tobimisi misile ya makasi tozwaki stratégique tokobeta misile wana avant Joseph Kabila aloba oya ye discours
po tosto yebaki discours na ye akoloba eza discours moko vide, eza discours moko kaka akobenda na tiroir maloba oyo asa loba yango kaka nde akorepete. Alors tobeti discours lobi etangamaki na rapporteur ya biso ya rassemblement. Alors tolobi que totalisi volonté na biso ya malamu, tolakisi vraiment bolamu na biso te ke toza na posa ya maponami po mundela lobi tokende maponami, communauté internationale de soutenir maponami. Biso pe bato ya opposition tozali prêt, tozali vraiment prêt ya kosala maponami. Yango na élection ya oyo babengi députation provinciale tolakisi bonne volonté todépose bacandidature oyo nabengaki dépôt ya candidature sous réserve. Alors tolakisi te ke biso tozokobanga maponami te, tozali prêt ya maponami. Alors lobi totalisi bango boy tozokomona ke biso tozokoévolue, mais côté na bino bozotalisa ke boza na mutu makasi eza lokola mboka ngo penza bosu bosombi yango ekomi ya bino moko. Biso toza beti bapaya bakuze moko boy tozokosenga bino siki tokovanda na mboka. Oh, mboka eza ya biso nyonso. Alors totalisi ke bakondition na biso otokende na baélection maponami esalama na mboka oyo mpenza ya solo ezali na biteni mitano. Ya liboso tolobi banettoyer fichier électoral oyo balongola bato oyo ba 10 millions d'enrôlés oyo bazanga misapi bamususu bazanga mituna makolo balongola bango nano. Condition na biso ya liboso. Ya mibale balongola machine à voter oyo tozokobenga machine à voler. Machine à voler pamba te eza machine oyo ezali deja na kati na yango soko oponi elongi tango mosusu ya mwana mboka kitenge Yezu okokomona ke non elongi ya Jules Bavon ebimi azivwa wana. Alors programmation wana po mikili mobimba esika pe machine euti basalelaka yango te. États-Unis pe aza na problème ya koinvalide président na bango ti lelo à cause ya ba machine à voter. Alors na jeune démocratie na biso il faut to battre la démocratie na biso po machine wana ezoya lokola instrument oyo ezali ko menacer démocratie ya biso. Eza machine moko mabe makasi. Alors tokoki kondima yango tokende na maponami na machine wana te. Ya misa tout tolobi il faut décrispation ya politique ya environnement politique. Décrispation oyo toyokanaki na accord ya Saint-Sylvestre ya basango ya Senko toyokanaki te ke bamimisa ba prisonnier emblématique Jomi Dongala, babimisa mwana mboka Jean-Claude Muyambo, babimisa ba Frank Diongo, babimisa ba bandeko mosusu ya UDPS, ba bandeko mosusu ya ba mouvement citoyen, ba prisonnier oyo bazana na libanda, ba Moïse Katumbi, ba Mbusa Nyamusi, na bandeko mosusu oyo bazana bango, bazonga mboka na bango na kimia nyonso. Yango tobengaki décrispation politique. Alors, on est à troisième point. Quatrième point, tolobi esengeli ba redynamiser CNI. Redynamisation wana elingi koloba ke batu nyonso ya parti ya Kamere ba changer batu na bango ya CNI. Batu ya parti ya MLC ba changer na facilité nyonso bantuna bango na CNI. Alors pona UDPS a changé mutu na ye rapporteur na ye ikomi mikakatano Assemblée nationale président Assemblée nationale azoko boya etalesi noir sur blanc que président Assemblée nationale azoko boya. Alors
nyonso wana nde tolobi ya mitano ezali boye ndeko oyo Joseph Kabila akoki kose représenter lokola candidat pour azwa troisième mandat akoki kozala candidat lisusu te na mboka oyo élection oyo etali nango ye te Kabila kozala susu candidat te nango 5e point na biso 6e point na biso sous-entendu ezali rapatriement ya corps ya feu Etienne Tshisekedi président ya biso ya kala ya UDPS. Voilà moi makambo oyo tolobaki lobi na réunion ya rassemblement tolobi que soki ezali ba revendication ya peuple soki balandi yango te maponami kozala te soki balandi yango te peuple akomizwa en charge et toko présenter toko talisa bango lolenge ya sika ya image oyo rassemblement ako présenter et kozala rassemblement oyo boyebi wana te yango wana makambo oyo tolansaki bango lobi yango wana po te que ba modifier batir na bango. Donc pour la étape ya liboso mwana mboka Kitenge Yezu oyo tosala kilobi pour na rassemblement yango wana soko lobi to continuer pour na makamususu olobi mais malobeze pa na yo ndeko siko soki totali awa na cadre ya processus électoral eza prévu le 25 juillet nde ba dépôt mususu ya candidature et salama soki natali malamu parce que na politique soki tongi totala bien na politique bien que na pesa importance na Kabila ya makambo na été discours na ye oya sali lelo et ezali lokola mutu asali ouverture ya campagne électorale pour aya ko vanter même makambo ya salite na ba makambo na mike et eza lokola mutu aye kolobake na sali bio makambo malamu botala nga lisusu donc yango wana esengeli koala na bokebi pour le 25 awa tango batu bakobanda ba dépôt na bango ya ba candidature siko opposition akokende lisusu a déposer a futi ba caution OEP baza déjà na ba candidat ebele oyo bazolinga bazala na présidence ba 100 000 wane koti ebongo soki sikoyo mukolo asuka surprise ya mabe salami batikoyo bako usala nini bako retirer ba candidature na bango to bako tika yango na kati ba bundie tumba. Merci beaucoup. Oui, mon mboka Kitenge Yezu. Oui. Matoni mingi élection ya ba députés nationaux na ya ba président électorat ils a convoqué déjà à partir ya le 24 ya mois oyo dans quelques 5 jours. Alors biso topesa qui déjà position na biso clairement par rapport à la députation nationale. Pambate total ici déjà volonté na biso ya kokende na maponami. Alors topesi ba préalable na biso mitano Kabila za la candidate ba elage balongola machine à voter ba redynamiser CNI décrispation et salama balongola 10 millions d'électeurs fictifs. Ce qui est salamité mwana mboka élection maponami kozala te biloko na soki salami tokenda na étape oyo po tokozela batu wana tina suka ya dépôt ya candidature tozana ba stratégie oyo tokoki ko révéler awa te ba stratégie za makasi na rassemblement na uti ko yebisa que tozana lolenge ya sika tozo memela sikoyo rassemblement toyoki yo ndeko Gilles Bavon Mwamba tondimi penza eza na ntina te ya kokota na bozindo ya bastratégie ezali tozo croire nango tant nde mutu sikoyo eye
ko surprendre biso pour programme biso ingesi la topesi 30 secondes pour na o tia maloba na yo ya clôturer programme na biso pourquoi lelo na clôturer na lobby que bandeko na biso akasai bazo souffrir mingi bana na biso ya basi bakangi bango na boumbu ya sexualité il faut tokende kotala bango tosunga bango toza na posa ya toza na posa ya lisungi ya bino nyonso bacontacte radio Lisanga po tolingi tosala descente na Kasai topesi bino matondi mingi na prochaine réunion. Merci mwana mboka Kitenge Yezu pona ngonga oyo pesi biso tosola na bana mboka ya bipai na bipai. Totondi yo pe botondi mingi ndenge ozaki wa biso na programme ya lelo toko yebisa susu balanda radio Lisanga boyo ki appelle lisungi pona bakene kotala bana ya Kasai kuna ndenge basali bango penza makamba be mingi pona ba violer ba droit de l'homme na bango na ndenge nyonso wana ezalaki ndeko Jules Bavon Mwamba ya parti politique ANCL oeza na kati ya plateforme CR na kati ya rassemblement botondi mingi Monsieur le Président, il est temps l'heure à sonner. Avec mes respects, Monsieur le Président, je suis venu attirer votre attention. En patriote, je vous le dis clairement, penser au troisième mandat est aberrant. Voilà déjà deux mandats à la présidence. Nous pensons que la